Mbote bandeko batali ya chaîne na biso Marinon Nzebo TV pe ba plateforme na biso nyonso o bokolanda ba video o tozotalisa bino na mokola lelo. Toyebi ete ba vente ya mabele na Congo Central ekomi monnaie courante. Batu bakomi na bango koteka mabele na ndenge balingi. Ezosala bien te, ezosala pasi. Olie baluese mabele etiki bakoko na bango po bango pe baobota bana baotika bana toomi tuna lelo bango so baboti bana baotikela bango héritage nini parce que bapapa na bango batikeli bango mabele oyo lelo bato ya bafamille bazoteka na la place baluese mpona bénéfice na bango dans les jours à venir. Marinon Nzebo, votre présentatrice, ayeli bino sujet kitoko. Toza précisément na village Kidada. Village Kidada est dans le territoire ya Mbanza-Ngungu na province ya Congo Central. Oyo toro découvrir biso na bino comment est-ce que batu bazoteka mabele. Pe bato bazo kosomba mabele olie baya kosomba na famille, baya kosomba na clan, bazo somba na ba individu. Eloko ezosala pasi parce que mabele ntango batika yango mpona famille, batika yango mpona individu te. Bango bazo consulter ba individu mpona koluka kosomba mabele. Ntango bakosomba mabele les autres ntango bako apprendre ba achat mabele wana ezosala pasi na ba famille ezopanzana, ba famille ezokoma na ba discordance parce que toye na mboka oyo moto akufaki babomaki ye bakataki ye na machette mpona makambo ya mabele. Bokoyoka ba détail na kati esika o bandako etumbamaki tokita na terrain mpona ko vers visiter bino bandako ndenge etumbamaki ndenge bapanzaki nde basaki ba désordre makambo ni bawela makambo mabele bango baza famille mwana papa leki na mwana papa kudu boko découvrir yango à travers cette émission cette vidéo bo rater te bo brancher ba autorité bo za brancher na ba vidéo oyo. Ils ont ça la passe pour la vente de terre, pour la solution na makamba vente de terre à la longue na katia Congo central. Risque ça to comme infiltrer parce que bateau to te que la mingi mabele pe to yebi bangote. Ba uti wapi to yebi te baye ba sombi et puis ba komi quoi imposer sur biso ba makambu na bango ezo sala mabe na katia province biso Congo central. Le député ba Olanda biso ba autorité nyonso dans le monde entier. Est-ce que so Olanda vidéo oyo tozo senga na bino bozala branché scotché bolanda vidéo tina suka bokozala dossier toza na mboka Kidanda pe tokoyeba ko s'entretenir na chef de clan ya koyeba ko suko kinsunzula bote papa papa lo bakombo na yo oza nani na kati ya famille oyo mono ngina chef de famille ya Mpalanga Tadi Mumbanza ya Kidada akidada ko mani kitobola tukasisa bambuta wana po mono futi mama to kumpanga mpasi parce que pata dio kada mkansa ko meme te kumpanga mpasi ye famille ya mono tout comme on a le de 7 mois 2023 mama boa bantu bafwa mais ou ria kanza isa yani uliteka mtoto wa mama to kumpanga mpasi mtoto ukateka eska wayani ube homo wala ile bila bamfumu chef de secteur kakusa kuko ye administrateur usikwana nzo mupyasina meka ko bali ambuko kabo bali ambuko wala bila bamfumu tu kuna matadi ye Kinshasa tutadi la mamu basi utaleka mfuta kabene nzoko yime eva via ya oso joka ube tukufuta kwa wana bila mfumu tutali la mamu. Ok, mfumu akisinzuli na Kikongo boyo ki baoba ka Kikongo basepeli parce que bato nyonso basa étranger belé bazana pour ça kapé moi langue local pour ça la bango bien. Na gauche nangai na droite nanga na gauche ya cameraman nanga toza na papa aza awaya koyeba ko expliquer biso dans détail déjà abanda pena dès le début ezalaki penza problème nini pe nini esalamaki na mboka na biso Kidada. Merci beaucoup pour nous repasser ngai parole et nakoki kolimola yango na lingala c'est parce que chef de famille alobaki na monoko mboka ngana koloba na lingala de façon que
Congolais nyonso ayokaka lingala akoka koyeba nini eleka na mboka oyo. Makambo eleka na mboka oyo eza ya makambo ya conflit de terre, bato babomanaki. Mais eloko tozomona ya injustice na territoire ya Songololo, chef de secteur ya Songololo na AT adjoint ya Songololo baya awa pona ko sécuriser population na ko pesa moral, mais moral ba pesa awa eza mabe. Bazolo bana biso ke awa il faut kaka tozala diriger na clan Sako. Or mabele o eza ya clan Sako te, eza mabele ya bato ya Mpalanga. Comme ba diriger ki mpese bazalaka na parti pris. Chef de secteur azala en personne aloba oye aloba me batumbi bandako alavi ye moko azomona na misu na yeme atikala ko loba likambo moko te. Tolandi bango na Songololo. Na Songololo bazopesa biso ndako oye kufa sans toiture tolala. Mais biso to mona yango mabe. To sepela ke tana likambo wana te. Yango tozo lancer message na ba autorité ya province na niveau ya national. D'abord faut vous lancer message. Problème au bino bozo wela na mboka kidada. Les deux clans de mozo expliquer. Tout ça pour ça ko eba éclairage moi mo expliquer biso mo mo. Ezala kaka nini en fait. Ezali tozo wela mabele na biso. Po tozo mona ba particulier bazo ya ko soma mabele awa. Baza no identifié babisika to salaka babilanga bazo teka ngo nyonso altozo yeba te où va le Congo ba autorité ya Songololo soki bazo ba corruption na bango ba koki kutu ko défendre ta likamo moko te na ndenge bazo teka ba mabele ti lelo banani bazo teka mabele mutu azo teka mabele aza nani par rapport na bino mutu azo teka mabele aza venant aza autochtone ya mboka te auta wapi auta na kindiatila na vers serage akoma pa na bino ndengeli histoire wana tolingi batu bayoka bande fo limola yango noko ndomba histoire wana nde bayoka ngo noko mutaza na histoire akoyeba koyebisa biso kopesa biso éclairage mutu azoteka mabele aza nani pe auta wapi po akoma na mboka na bino akoma koteka mabele bino bato bopesa eton bopesa opportunité pe bopesa nini abanda oteka mabele na mboka toza posa ya kolimbola eloko wana posa biso. Bon, merci pour na kopesa ngai parole. Na yebike mutu oyo azoteka mabele na mboka oyo ya Manikitobola aza venant dans le sens que nazo yebisa ke koko na ngai donc ba koko na ngai ndongala lema yende mutu azwa mabele oyo tango ye azwi mabele nde bango babimela na nzela na mawete. Tango babimi na nzela na mawete nde baye ko luka esika esengeli bavanda. Alors tozala na mutu to somba liboso Koko Luntala yambi bango tango yambi bango sima nango avandisi bango. Tango to monike lokola bavandisi bango ba koko pe babandaki kovanda na bango en bon terme ko sala na pe ko pesa na pe tout cela ba pesa bango mwandambu ya forêt kuna oyo babengaka tadidiankasa. Mwa fiteni moko ya moke yango nde bapesa bango balelaka. Siko tango bakoko nyonso wana basili ko kukufa nde bango siko bazwi pwete basala nini barenie. Or bazoyeba te ke biso tozana ba document o ezake ezotalisake uta l'antiquité même ba administrateur des territoires même belge même ba mindele bayebi yango banquete de vacances tango compagnie o ebanda na 1920 kombo ezala kuna ya makafi mankanga oyo nde nkulu na biso penza. Nkulu na bango te. Bango bayaki ko remplacer tango bakolo basili ko kufa na 1940 na enquête de vacances na bango pe même tokena ko samba na mbanzango enquête de vacances ezalaka ya mabe. Mais eloko moko tokomi ko mona na l'état okokene na ba document na yo ba moni penza ke oui raison yango yo. Mais bazo senga ke boya kotika mbongo boya kotika kingandi boye bakamati raison ba pesi mais nanu ba pesi bango raison te. Jusque là tozana nanu ko bunda nanu makambo ekatanite. Mais yende azo continuer ko bozana makambo ezana na tribunal ezana no et comme ko salama ba vente de terre soki ye ko salama suite ke epaka o tango ekwei biso nyonso bon il y avait mort d'homme bon désordre wana soki yaki ko créame awa parce que ezalaka mukolo o ezalaki siko réunion esengeli to vanda parce qu'il fallait to changer secteur. To ko changer te parce que il fallait to longwa na biso na secteur ya Kimpese
tozonga na biso na secteur ya Ntimanti toza na Songololo lokola ba mikolo na biso bazala wa Koko Zulu amonaka ke na tan wana ba moto ezala te ba biloko ezala te ah non malamu tosenga Kimpesa talaka biso Kimpesa bandi kotala biso mais dès que tomoni krakaserie komi na Kimpesa tokende kaka bomona ba yeko kanga bino ba yeko sala bino mabe mais kaka famille o mususu soki esali mabe mwa ba sala bango likambo ezate kaka na famille na biso dernièrement ba Koko oyo ba papa na biso bakangama bakenda mais bango tango te okefu tout ça la réunion après avoir réunion wana ya changement de secteur parce que tous les documents est salama même en cette yebi yango déjà ministre intérieur des affaires coutumiers et administrateur des territoires ya Songololo Mbanza Ngungu na otozolo ba gouverneur na tawana gouverneur oyo auti kolongwa wana déjà mikanda nyonso ba document nyonso esalama siko ezosenga kaka ke ba confirmer po ete tozonga na secteur ya Ntimanti siko tango yaki kokoma ndengwana bango bamoni ke non makambo soki kaka bango bazongi na secteur Ntimanti biso tokozala na défaite nde désordre yaki ko créer place wana nde ba désordre oyo bandaki oyo azana prison azana prison donc bakangaye mais ba o batumba banda kuto bon abandaka yango peut-être muto akoko expliquer place des autres ezala ma sœur ndi akoko banda akoko expliquer opisa biso détail ya désordre nani abandaki pezala ki nini po désordre ne ya bon merci na ndenge bo pesinga parole ezala le 12 juillet des ordres wana avant eya ezala boye ba na ndenge babandaki kosama makambo mabele na Mbanza Ngungu ezalaka ba date ya le 24 le 25 toyoki ke opa biros bazoya ko publier awa na mboka bango balongi makambo mabele tokamwango osiko towelelaka mabele tokamwa yango biso tolobi te tozelela bango ndenge balobi siko biso ndeko na biso akena kuna soki aye ayebisa biso makambo mosusu siko ekomi ke bango balongi baya kopublier sava tofanda le 25 tomona bango te le 26 tomona bango te le 27 wana bato bayaka te biso pe tofandi ka famille nyonso awa tozozelela bango ntango tofanda awa tokenda pe bilanga te tozozelela kaka ti ba 17h tomona ba mikonzi pe bayate na poko wana toyoki basoda bazoya biso pe tofandi kaka awa tofandi na ndenge pe batongo moye tomona bango ezate bayate ti na batamoko boye tofandi tolala awa ale kuna mwana kaza pa bios na ye moko pa bios babandi kofinga siko ancêtre place makambo siko yelaka tango babanda kofinga ancêtre ye aza handicapé boye mama ya ancêtre azala awa azoyoka kopekisa kaka ke botika bitumba te na ndenge azongaka akepesa detail pa ancêtre afundi makambo na lukala afundaka makambo na lukala emati Mbanza Ngungu bakesamba na Mbanza Ngungu pa bios alobi ke aza muta diabétique bapese liberté provisoire makambo wana ti siko moye esilaka eza te tango tosalaka ndenge wana bakesamba na Ngungu batuni sikoyo pa bios ndenge makambo oyo ekomi boye sikoyo toyoki tina bazamba bato baza na zamba nani balobi ke yo moto kota bango pa bios awanga na bato wana bayebisi bango bozonga na mboka bobimisa bato nyonso baza na zamba botuna bango nani moto atekela bango zamba bayape yango tofandaka réunion ya le 12 juillet wana nde makambo oyo yekokuya tafandi réunion bauta lukala baye réunion tango esilaka ndeko na ngai akendaka likolo kuna tango ake likolo biso ngakutu nauta koyinika nekokuta deja bato bapanzeni deja makambo esili nango kozonga na ngai na ndaku nayoka kuna nazokita leki na ngai mwana koko na biso azuya mbango aza mwana 10 ans yasile ni babomi ya rafe na ndenge nini tina bandi kokita bajede bakembango bakekuta bakati rafe mutu bakati ye mutu bakati kingo bakati loboko oyo nyonso ekwei bakati awa na mukongo akufa ale ndenge akufaka bongo bajende bakomi kobunda sikoyo ndenge dama babanga kobunda nati papa wana akufaka wana tango biso tokomi kokima
bato bakimi ngasi kona bana na mukongo moyena kimi eza te nazotelanga na ka wana na biga se mwana papa wana oyo aza na prison kuna nayebi te soki mpe abima azotambola kaka na lisheti ne na maboko biga se nini boye bomema papa bokende na hôpital en tout cas batiaka pa John na mutu ambwanzi bamikomela mpe na hôpital te papa sikoyo ya beau frère ya pa biro ale akufaka na nzela yango sikoyo esalaka biso ntango tokimaka ali na ngambo pa birosi nde batikali kotumba bandaku biloko na biso nyonso koyiba donc tobima na eloko te ndenge toza boye jusqu'au présent na bataba nyonso na biloko nyonso eloko moko te tozwa jusqu'à présent bana mibali mpe moye tozonga awa nga lokola mobali na nga aza ne muyomba aza mopaya akima te alobaki ndenge bayibi boutique na ngai nakolongwa te fo bazongisa biloko na ngai me mama esala biso pasi tokena na kimpese nga mwana mwasi nakendaka kopesa plainte mpona nini mibali nyonso bakimi nakena napesa plainte tokena na ye ndeko na nga bakangi ye nga natikali kaka kuna na kimpese na biro mwana na ngai azobela mama mwana mbela kufelanga kuna nazoyebisa bango mwana aza na febe azondima te jamu na komanda makiesi baboyi kondima me bainsiste heureusement tozala na sere na nga aza na lukala sere makiesi asiliki wana nde batikaka ngai nakei na hôpital nakoma kuna mwana makila eza te nde bazongisi mwana nga makila babenda mpa na nga moko kaka kozala bien na bato badefisi nga mbongo kuna bakamara mobali na ngai na ndenge nazwa traitement na ndenge nayaka na ndenge makambo emata na ngungu ngaka mutu na banaka kende kotémoigner makambo suite ya makambo eyaka conflit de terre yango suite ya bitumba oyo mama tokena na makambo emati ngungu babengisa biso nyonso bato ya famille tokena na ngungu batindi biso songololo ntango tokena na songololo ate adjoint na ye wana ye nde moto tokendaka kuta mpo bango mpe bayaka awa na chef de secteur kombo nde toyebi te baya mpe awa le jour bayaka awa mpo baya kosala basala descente topesi mbongo fo baya kosala descente baya awa en tout cas bakomplika biso mengono bakomplika biso ekomi fale baya kosala descente bayela na bango makambo mabele baye kofandisa o pa birosi ye moto akomi chef de village mabele eza ye boye bana mibali lokola bazala te moye mpe tosala autrement eza te tokenda kuna ate adjoint ya ate moye akipe biso bien eza te amemi biso ntina eglize ya kimbangiste akelalisa biso kuna na butu wana na tongo wana bayebisi biso ke aye kobomba bino afu bozonga na biro ntango tozongaka na biro kuna bamikonzi babandi koya ale batuni ya nanga wana ya sekuriste babenge Jean-Jacques yaka ye nde moto abanda kopesa bango detail na ndenge mikonzi nyonso bakomi kosilika ale papa wana ya adjoint ya ate ntango ayaka kokuta biso asiliki do atala biso kutu te mpo amoni biso lisusu na biro wana ale chef wana ya mokolo ntango ayaka mokonzi na ye fale toyebi te eske alakisa ye biso toyebi te akipa mpe biso te chef wana ere aye azwi ere mo nanu te mpo bakipa biso te nini te banda mpe touta na toke na songoluku na moya bakipe biso eza te apesi biso mbongo ya kolia tomoni ke asabote biso mbongo wana apesaka biso ya kolia en tout cas tozwa mutuka chauffeur wana nzambe vraiment abatelaka ye amema biso ntango toexplike kaka na biso alobi mbongo eleki moke me tokende na mema bino amema biso ti na kimpese biso toye na mboka bato ya mbanza ngungu bazongi na mbanza ngungu na ndenge mpe toya boye moye bazwila biso solution eza te ti lelo très mal na koyoka makambo oyo ezosala pasi bakonza mboka état de droit il faut ezonga esala mosala nango parce que toboyi mutu moko boye aza étranger aya na mboka aya koluka aide lisungi yango makambo ekutamaki na kota mbanza ngungu même histoire yango ezo se répéter na mboka kidada oyo donc bayambi mutu na mboka bapesi place suka nango bakoko bakufi akomi ne maître ya place ça fait mal, ça fait très mal. Les autorités, totalement nanu mbongo te, totalement makambo ndenge ezoleka na logique nango nde salara bien. Donc, tozwa quelques détails sous papa. Tant bokoma ki na prison na soki na kasho yo lobi na ngake yo bakanga ki yo sko bakanga ki opwani. Ngai bakangaka ngai parce que tango nakendaka namoni ke na mboka bato bazate ba mibali bakimi
kaka mwana mwasi akende kosala défense ngai nakei mpona kende kokotisa plainte epai ya komanda Makiese. Ntango nakenda kokotisa plainte na komanda Makiese nzoka bakotisa manda na nga onga lisusu nazalaka inclus na makambo wana donc ebele batia na bamanda nga bakangi ngai na koti pa Jamul. Tango na sambi pa Jamul mpona kokina bref nazwa ba point clé. Tango na sambi pa Jamul baye komona ke na mutu aza victime oyo akataki muleki nanga. Aye ko témoigner ke papa oyo azalate tokutana na nzela bilanga me ba confiscanga pendant 21 jours. Yoka Jamul pour rôle azoloba ke omoni il fallait bato aboye faut bolobaka bien. Hein? Azoye bisapa ba adversaire faut bolobaka bien siko toko bimisa ye boye parce que azane faute mais ye moko azomona ke nazalaki te nazaki victime te na place wana parce que adversaire kutu tokutana ne kuna mais bakanga ngai bakoinsa ngai na perdra presque parce que ngana bimela na Kimpese na sala 21 jours presque 1,600,000 oyo na kokaki ko perdre. Ne parlons pas oyo ezalaki ke ya chaque jour madame fois que ne kotika biloko na Kimpese. Ne parlons pas oyo ezali ke ya sale nazo futa parce que ngana zalaki penza na prison penza oyo ya batu bazala te menazala na sale ya ba mineur fona futa chaque jour 5,000 francs congolais. Alors eloko oyo yango tozoloba ke pourquoi l'état ya lelo e komeli biso ke ete mutu azana raison azana ba document aza complet mais l'état auria pesa raison pas mutu azana raison na yango akopesa te kaka bato ba ke kotikela ye mbongo azosala destruction ko kata banzete ko kende ko teka ba mabaya parce que eloko yanga jamais na kende ko bebisango na ko protéger yango na ko batela ngo malamu na louese biso to teka kama belete soko moni mutu azoteka mabele c'est un individu donc aza mutu moko ya mungizila donc l'état faut talela biso likambo oyo puis tala banda kundenge ziki jusque là bato bakenda ate alobata li rien jusque là toyebite soke comment déjà na tout étendu toyebite donc même solution tozwaka ngote donc dès que tozoloba boye surtout des secteurs yende azana pour pona bango mbengono yende aza pour mengono yende aza pour pona bango. Alors eloko faut botale la biso parce que yango ezo causer ba désordre ba trouble peso continuer parce que ngape na ko linga teke eloko nanga ba bebisa kango kaka so ba bebisi toko continue kaka kokende kosamba. Alors yango wana ke na sengi parce que nazana nga en ordre nazana nga complet tout na ba document nanga nyonso naza mungizila te donc ya biso na biso ba koko na biso ndenge naza boye kutu meme ba koko na biso balata ba médaille ya bronze série wana ville za la matadité na boma na 1889 compagnie oyo titango ezo banda na 1905 20 nde na 1920 yango nde ba ayant droit ba signa contrat na kati ya compagnie oyo makafi mankanga yende signature na ye ezakuna tina moya lelo. Alors naza mungizila te l'état botale la biso likambo yo parce que ba droit oyo mutu azana mbongo te biso lokola tozana mbongo te famille pauvre batu bazokata banzete tout cela zokene kotika ka ba mabaya ye wana bazopesa raison mais jusque là tozana nupona kobunda yango tobengisi bino boya kati na mboka oyo bo publier biso na kati na région na biso ya RDC comme ça même ba président même na monde entier même ba président balanda likambo yo balandela biso yango et puis batala pe batu ya l'état ba corriger bango ba yeba ke donc l'état faut landa justice ekotika la justice mais lelo yo justice comment injustice donc nde yango nana justice c'est comment injustice topé sa parole papa t'inquiète. Justice comme injustice, état des droits en marche, le président de la République a lobaki que la justice est malade. Tous ceux qui ont fait un traitement, ont fait un qui si peut comme bien pour malade ou comme bien sur mutu passe sous ma casse. Et ça la bienté, mutu ana ba droit ba document, na est complet. Bon moni pe que azana droit pour azana mwana mboka, mais vous préférez bozo mbongo. Le juge bozo atana ba conscience. Ba magistrat boko mata na conscience ya kosa makam na conscience et non botala ba mbongo et ça la penza mabe et ça penza bien te mamoza ki akobakisa ozana makambo bakisa parce que tozana posa yoro bakisa to sisa no na maman pour tozonga bwimba mo pour to sisa na ndenge tozonga awa na mboka na banza tozonga bana basi tozami satu baleki na ngami bale na ngamoko
donc tofandaka na mboka awa na pasi na kobanga mwana kaza pa biro toujours kaka likambo ya koboma bamama leki nanga bautaka na mboka kuna na kampelo eza kan ya kompanie po ndenge tokima boye bamisusu balingaka lisusu kozonga na mboka te mpona kobanga toujours intention ya koboma kaka yango tosengi epai ya leta likambo oyo bolandela biso yango mpo ezopesa biso kobanga biso bamisusu tokendaka zamba yo moko okebilanga na bana na yo bana mike mpe totikaka bango na mboka me okoyoka kaka tokobanda koboma bana na bango bakobanda kokufa tokobanda kobomela bango na bazamba sikoyo tozokomprendre te leta soki oza wapi yango tosengi papa landela biso likambo mpo ezosala biso pasi makasi donc tosengi vraiment epai na yo ozwila biso swe ya mboka oyo ya maniki tobola mpo tozobanga makasi tozobanga toza na bana mike batikalaka na mboka neti nga ndenge naza boye mobali nanga aza ne commerçant nakendaka na zamba nga moko un jour soki likambo nani mutu akoya kokutanga na zamba na poli bana nanga baza nanu ya mike donc tozobanga na mboka oyo ya maniki tobola aner aza awa ata topesi mpa aner moya landela biso yango eza te donc ezokende kaka donc tozokomprendre te yango topesi vraiment likambo oyo leta landela biso en tout cas 1000 pardon tosengi toza bana na yo yokela biso mapo olandela biso likambo oyo donc awa na mboka tozaka misato bandeko na ngai bango nyonso bazokoka kozonga na mboka te mpo bazobanga bana mibali kutu donc par prier bandaka le 12 juillet tina moya lelo moya bazonga na mboka eza te donc tozalaka kaka awa misato bana baleli paafati beton makambo econcerne état de droit tolingi ezala marche mpe esala bien oza na mwa kobakisa mpo topasi papa bonga likambo kaka nazobakisa yango oyo likambo na nga lokola biso tozala na secteur ya ntimanti koko na biso lokola monaka ngoke eza musika asenga aide ke ntimanti bopesa biso na kimpese mpo batalelaka biso me banda lelo en tout cas ndenge bazonyokola biso toboyi na biso kimpese malamu tozonga na secteur na biso touta penza ya propre ya ntimanti banda lelo donc badokime ezali donc nde yango wana tosengi tozana mpe na badokima na biso nde loba suka nde yango wana mpe ayasuka bakanaki ngai jour wana batombolelanga briki awa na ya na kati ya mboka donc briki wana ezali ti siko témoin ezali napesaki yango pa aner me nazoyeba te ajustement na ye soki eza ndenge nini me batombolaka briki mpo na ngai babamba ngai tokobanda kokatakata bino na mashete liloba na ngai ya suka yango wana leta utalela biso papa oza na mwa kobakisa par rapport makambo ezoleka na mboka ça fait très mal quand les gens sont menacés comme ça na bamachete et état de droit eza marche te eza mabe mboka na biso lelo oyo déjà makambo mabe ezoyoka na makasi toluka changement mpo esala bien mpo bato baza menacé il faut le temps luka solution zwa solution mpona likambo oyo papa ate papa Evariste tala makambo ya john azosala donc bongisa esala bien eloko nakoki kobakisa ezosala nga regret boske bancetre batika soki botali ba image ya boske bancetre batika vraiment toyebi te Congo ezokende wapi zamba nyonso kodétruire na nko ezomonana ke eloko ya mutu wana te soki bolandi ba image wana vraiment ekosala bakonzi esengo te banzeta safu kokweyisa kosala makala banzeta safu fui oyo bato bazolia soki botali ba image wana vraiment ekopesa babino bakonzire esengo te mais kimpese comme eza na parti pris surtout chef de secteur auti kotindela chef de famille des lettres ke bato bakendaka salongo te bato bakenda bakoya kosala salongo koma soki aza parti pris te na banzela auti kotindela chef de famille des lettres en cas où akoya kokanga bango susu tokozela ye mpona salongo bandeko bakamaradi na ye mpe basalaka salongo te mais jamais atindela bango bacourrier kaka bacourrier awa baconvocation epa na biso toza na baexemplaire wana convocation na botia wapi alors tala ndenge bavanta mabele ezosalima tala bafore ndenge bazodeboise kobebisa tout ça est-ce que kolo eloko il faut asala sabotage ya modele wana tozosenga na baautorité ya leta baautorité ya songololo te
kuna baza na parti pris Kimpesa aza na parti pris province ya Congo Central bozwa relève ya makambo ezoleka na Songololo bakonzi ya Songololo baza na parti pris makambo ya mabe ezosalima awa jamais omona ata chef de secteur atindela duki na bango mukanda bakanga batu wana jamais okoki komona bango te ni mabe aza na parti pris si na wana nazokosa ngo te awa yaki awa enquête ya sala soki si c'est vrai que aza na parti pris te banquête ya sala awa badone atindango wapi po bapesa batu wana baza na bamalere nani résultat ya bien eza te tokenda epai ya ate adjoint azoloba na biso bana na bino ata batangi te ekotala ye te ye kutu bana na ye batanga klasi basilisa me bazosala te soki bana na ye baza na balourd problème baza na bakarma ke bakozwa misala te eske bana bato nyonso bakozwa misala te eloko tokutana nango na Songololo yango wana ngai tokamatana na ate adjoint babomba information nyonso epai ya titulaire na bango ate titulaire information nyonso eleka awa ayebi yango te babombele information c'est parce que utilisaka hypocrisie na territoire ya Songololo ate adjoint na chef de secteur bango baza coupable ya désordre nyonso esalimaka awa baza na parti pris. Merci beaucoup. Ate adjoint na chef de secteur Papa Evariste ozana musa makasi po vidéo rozwango bajekutu te no partager lo papa chef de village tokom parce que na suka moya suka na olobana ko pona ekola jambu dia suka mudia émission ya miko ya jour alelo liloba suka ezani papa ko loba non passé nanu liloba papa bingai pe bayiba ngai mais nazali pe na boutique lokola papa mais bayiba ngai 2750 tokende pas chef de nani ate eloko moko te donc nakomi kovivre ta lipapa nalati soko tali yango ta ezali papa nata mwanango te papa oyo nde tobanda koya na ye kosomba biloko koya nango mais soko tali papa nalata mawa bana nga batanga su classe te oyoki mbongo nanga bayiba bana nga famille etinanga mbongo ya kisasa mbongo bayiba donc mawa mingi solution ya sire zate boko kovanda la muke kuna bozala kuna na mboka te lokola bamodo bakufi kuna eza danger balotida mino biloko ate na administrateur étoile alobila kotinda bino mwa muke boliaka depuis to ya eloko te donc biloko tu bayiba tikali kaka boye eloko moko te oyoki bazotala ngai moyen ko vivre zate moyen na sala lisusu ezate tala age tanga na komi mbongo batinela ngai na matisi 2750 kito okende na na leki na biso aboma oyo kosoma biloko ya nango naza susu lelo kotala lipapa na komalata mawa mingi donc l'état taila biso likambo oyo mutu aza na raison bazopesa ye tort aza na tort bazopesa ye raison donc ngana za musulman comme nga pasa yi donc mawa mingi nzambe na biso botala biso likambo oyo l'état. Bon, vous mon faut vous dire que d'abdaki jambo lo pasita kumpanga tala famille mon ikomuni mutele ngano furuka kala nkatu bila kala kuna kala compagnie il ngel l'état kala maman très urgent parce que qu'ils ont le ko toi là toto daga des autres ditu bali ni mamu ko kwangeye mfumu utalanga province nzoso fidivia ya 11 ye timami besi bankulu ya 11 sengisa wana ngeleta yefumu za bakongo utala mama wasitukwenda kula katekele mtoto mutala. Ça fait très mal, ça choque aussi, ça fait couler des larmes, tout ça, toutes ces histoires. Soki bozo kabat papa mikolo ba komi na âge moko avancé bazo bimisa maloba ya pasi pe ya mawa ya kolakisa pasi oyo ezobima na kati ya motema na bango esalaka pasi. Donc l'état congolais tolinga te
Oje, ndako na ngai yango babukaki yala baporte tozomona porte ezalaki ya kolongwa nyonso tozolala natie porte bakangeli nga na libanda batie libaya moto ya mawa kaka ye abongisili nga porte nde porte yango donc tolalaka polele bakanga te baya awa na boutique babuka biloko nyonso ezala awa bayiba do oyo tokotisaki ka bajour oyo ndenge mobali na ngai ka yebani na bakamarade awuti kodefa mwa mbongo moye mpe alonga awa eza te mpo kokende ndenge nini amesana deja koteka bamotopompe nyonso ezika donc baya babuka porte oyo biloko nyonso ezala awa bayiba groupe oyo tolokotaki na zamba groupe oyo eza ya kokufa deja bayiba bakoki komema te babwaki yango na zamba kuna bato ka bakie mona ngo baye kozongisa yango awa bamotopompe batio nyonso ezika donc eloko moko te tobima nango nyonso bayiba donc ni bilamba bato ya mawa bazokabela biso bilamba kolata donc kaka bongo nyonso ekende ndako yango babuki avant babuka bakwesi porte so bayibi ale bazwi nzela bakei bazalaki bayiba biso biloko esili batumbi ale nde baza kosala ngai papa eloko moko te mwana teka bana bataba lopanga ntaba komona na nsima omoni mabele ya sika bakotala porte ndenge kaka balongolaki porte nyonso tu elongwaki babambisi mpona nazongisi bana bantaba bameme bantaba nyonso ekende ekende nyonso tu eloko meme bantaba basoso nyonso ekende okokuta eloko moko lisusu awa bantaba meme nyonso ekende toujours na famille eloko moko etikala so na lopango eza te basali biso epui kokanaka na ngai na mwasi na ngai tolekaka bilanga tokobomela bango na zamba tokotumba bango bangi lokutaka mikuwa ya pamba nakufundika na mbanzangu na lukala pe auditore ezali auditeur ya kimpese wana pas travailler bien auditora o batinga kimpese na travailler plus tomoni la rapport asalaka ya village asalango propre pour mettre avocat témoignage vraiment c'est un homme à féliciter azalaki ni contre ni pour c'est déjà vendu Enkhalsidon. Mono kita ta ko vidi vege ne ke futa yibe ta kunda bebi. Anko makala ku bala bala to tukidi. Wenda bandela kia. Watanga ki ene chara. Malobi richesse ni eza koto o bazobukela ba basomba biloko banga malakiti vert déjà awa eza awa na ngambo donc yango moni baliba nyonso tu oyo donc richesse ya Congo central et que nango pa bato mo voilà babai ba osala nini place tozoyeba te tozoyeba te izini ekole tozoyeba te mais usine batekaka te parce nanga ba convention on ba usine ba osomba boye ndenge ni bino bozana information te kaka ye moto ye kaka po omoni eloko wana eza kuna ezala nanu ke baya koteka libango wana kote na biso bazwaka kope wana siko toyeba teke soki ndenge nini bango lisu na ngambo wana bayebela biso tomiyokanela te ye asote premier
akie kuna pa bato wana bayaka na jeep bapesa mbongo ale babengi sikoyo ndeko na biso alobike bomeka te bomeka kopesa mbongo mpona bango te bato wana mpe bayoka na ndenge mpe bakendake toza nano na problème bango na biso jamais obopesa mbongo mpo eza place na bango te bato wana bakende na bango ti sikoyo ndenge tokomi na désordre oyo azoproyo nde ayaki koteka oyo nyonso awa ndenge amoni na bana mibali bazala ale oyo nyonso yango ateki siko nga mpe nayaki kosala constat libanga wana yango atekelaki kote oyo nyonso mpo ye azwa mbongo eza awa nasema nzete nzete eza pime na ndako na ngai ayaki na bapika milai sikoyo so bapike wana ale batie sikoyo lupango oyo ya milai boye tokende bokomona yango eyaki na moto zankambuta ti kuna bango bayaka awa tokoboma bango na polera na zamba bilanga na biso yango toyaka awa tala nano kopesili tokobomela bango tokata bango totie na saki toketeka na kongo mikuwa donc bayaka bilanga bayaka bango luka bango bilanga na biso yango bamenance de mort bakoboma bino bakoboma biso tia biso na saki mikuwa na braza ezalaka chere mwana kazi ya pa biro papa wana na mwana kazi na ye gelor makayamaka ya gelor parti oyo eza vandi eza na kati bilanga ya biso bakolo mabele bilanga eza na kati mais parti oyo baye bateki yango mais le chef de secteur Mengono ne dit rien pour dire que yena ate adjoint baza na parti pris mbongo oyo bango mpe bale yango puisque mabele batekaka yango te ti lelo Mengono azoloba eloko te David Mengono azoloba eloko te tozosenga na l'état congolais aluka bato oyo bakoki kosala na l'état batravaille na baposte wana balongola bato oyo baza na posa ya konéglige population aza dini te ya kodirige population neti na boye mabele eza vandi mais Mengono ne dit rien azoloba eloko te tozosenga départ na ye bachange chef le secteur mosusu tozodéclare tozonga na secteur d'origine oyo bakoko na biso batika biso na secteur antimanti toza na badocument complet bino bakonzi ya l'état bomeka kotala makambo oyo tozodéclare nous avons les documents complets pourquoi secteur azobandone biso kotika biso na babiloko ezali ke ekoki kozala te tozosenga na état congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alingi tout droit mboka na ye etambola mboka bakongolais etambola mais lelo tozomona bainfiltré bazosala na kati ya l'état congolais. Pourquoi baomélancer bino de mort baomélancer bino de mort na kati ya mboka nokointimider de façon que totikela bango mabele soki tozalaki na kobanga lelo tokozala na mboka te tala neti sikoyo nakoloba 2 personnes bato basalaki neti ye na mosusu nani magie mais famille nyonso esali te tokovivre comment na bana bazotanga mais ate adjoint azoloba bien quand même bana na bino batangi te ekosala biso bana na ye kutu basalaka te basilisa classe me misala eza te totala minéré oyo baolandela basombi terrain oyo parce que il y a baminéré à Congo central eza entouré de baminéré donc bato basiblaka place baminéré ezali toketala minéré oyo besali ke basombela étendu oyo bazosala cimoteri
La richesse de mon pays, de ma province, du Congo central. Vous voyez, nous sommes une province bénie de l'Éternel. Voilà notre richesse. Il y a des inconnus qui les achètent. Et puis, sommes au Zamba Lola. Lola, sommes Batu wana obataka kumezile wana. Nakoma bikia. Bayaka kia. Bamezile ene kia. Siko bapike oyo, achati emikusi. Siko kama utozoka kale ndapo na ngoma topikisa yo. Mbona siko oya milai. Yango yo. Zoba. Oh, mbuto mba shingiza wewe. Koko ni kusaka. Koko. Mwana yakala bala yana kuna kulandi. Hiyo. Wewe kuna bila. Koko ni kusaka. Yeye tuvona mwana kutuvavata nkasido ni keze mwana mmosi yakala vovata yeye ndiye pesa. Ankaka vakota mpinda kuzo wote na kubatini Sande singanga ye. Asizina kuku.
Bango kaputidiate Ofer, mama. Voilà. Comme vous êtes de gentils, oh là là. Maya kitumela kasuku sadla ngayo. Maya jamba. Bumela wango. Maya jamba. Maya kitoko. Maya jamba. Na ta feito zonga de. Luka ba luka viti na mpeo. Ego ba basila. Kabidi gambo ngadi kugolo utamuna kwa kula kitu kidi ilu mambo tendo. Ba vidi kabu. Mwana wanga mambo mafama jani sema kumgudu wa mbongo abaka ngabidi kabu. Antu ba mimi. Eza ndako mama na ngai. Papa na biso mama sikoa sana lukala po leki na ngai suka botaki bana place kolala te bafanda na campe na minute o papa na biso dona ebite azola na bandako ba camarades. Place asi vraiment eza te papa fo afana. Nyonso ezala kuna ezika. Loko moko te bima nyonso ezika. Oya biso te, oya kote na bango. Ya mibale ya ngwana. O ndeko na bango moko batu. Oyo zalanda kunanga. Biloko nyonso tu ezala ndako na bimisa ni eloko donc ba moto pompi. Donc nyonso tu. Yosko sala ni botu mandako. Nasa yo loko te. Bayeka batumi pale donc biloko nyonso tu de moto pompe, de boîte pima donc na 500,000 ezala na pale donc na bilamba ya mwasi na ba valise ya mwasi na basani. Nyonso tu ezika. Yo kombona. Gila. Gila yo za famille. Falanga. Donc tozana posa bazongisela biso biloko na biso o batumba biso donc tala ndenge na late. Donc na chanzaka bilamba te donc lobake camarade apeso elamba na tikala na bilamba bien te. Donc nyonso tu na ndako ezika bazongisanga via zero. Déjà une année lingoka. Une année lingoka. Pardon? Nasalaki eloko te nenga to banayi ko revendiquer droit tozonga na secteur antimanti et banayi ko pesa ba adversaire kanda c'est parce que bazana tana document moko te o ezola kisake village oyo eza na territoire na Songololo. Donc na des secteurs na bango batu bavandaka awa donc mbongo ezikela na ndaku bakiti ezikela na ndaku donc biloko mutazala na kati te télévision ezalaka na kati te mutu azalaka na kati te na bana bamikimelaka déjà autorité baolanda nasengi autorité congolaise soki baza na souci ya population biso bato votaka bango biso bato tiaka bango bameka kotala likambo oyo mpona koredone biso na bapasi oyo tozomona toza na babiloko te tozovivre difficilement yango tozosenga puisque territoire ya Songololo eza nango na parti pris awa bauti kotindela biso baconvocation pa chef de secteur po tokende kosala salongo me bakamaradi na ye basalaka salongo te moya tindela bango baconvocation eza te tozodeklare alongwa akende baluka bato mosusu batia na baplace esi mpe basali papa mbote babisi biso ke ndako mpe batumbaki
Yango ya. touti déjà kuna ndako batumba yo kombo nani? Bondo Sébastien. Bondo Sébastien. Batumba ndako mpona nini? Ndako no batumbaki mpona nini? Kuna makambo oyo. Makambo nini? Elekawa. Makambo nini elekawa? Baboma. Baboma nani pe nini? Baboma John na Raf. Raf. Koyo papa boye bayo tumba ndako no posala kini. C'est le côté. On va y batumbi. Kotumba. Doko tikala eloko to comment on a la côté. Na ba document l'état, les classes, na classe, bulletin, tout. Non tikala kando zabo. Boye kaka. Une année déjà. Ndinga zabo ndaka babenga na ye. Na minute azolala pemena leki na ngai bajene wana babuta lukala azolala kana ndako wana. Do azana place asi te na minute ofuna lo. Papa zango papa. Mbote. Kombo nani? Kombo na chance. Ah toi na village ni. Kidari. Yo pe batumba ndako. Bibi no do saba désordre awa. Ko batumba ndako. Ti ngai na ba désordre wana tozala na biso ndeti ngana kutemana jana. Ndina mataka bu na ba 15 na yo kutaja makabango ipoi deja. Ali. Na kimisi na mwana o mwana bebe azalaka bebe ya M. Kimi na mwana na tena mboka na biso boy pona zonga boy. Bakalinga ko kesute po na bitune ko ikuna tanto bakopoma. Tulali lela demi na yeboye na okuta ndako nyonso na bilamba donc tout. Donc récupérer loko. Donc ni loko. Autorité ba otala le. Pona ngai babiloko na ngai asa nango posa. Yeso na ndako na ngai yeso ndeti bototika lika bondeti maboma cha babilamba tozolata. Na tsaso na loko te loko nyonso ko lata ko kabela. Bato ma bakopesa yo to mtafamia pesi yo. Ndeti mapa pesa te mwana nanga oyo. La yetu tuna sala mwana donc na hivi kututea kaba sala mo pesa na gimpesa. Lela na hospital mwana soka na complément mais na sala yeta 120 000. Ça 15 000 par. Merci. Kombo nani? Kombo na mama Pondo. Yo penda kubatumba Yango batumba. po sala kini. Nasalaki eloko te ntango kutuma kamango ekoya kanga nakutama na ngungu bokilo nanga mutakufa. Siko ntango nakendaka kuna le jour elandaka mpona zonga babengi nga pa semiki okokende te bitumba ezako na kutu bandako ezozika. 4 saki na ngai ya ngube ezala kuna bani vera madesu bilamba na ngai basani kongo masheti biloko nyonso eloko te biloko na ngai ona salaka yango natangiselaka bana neti boye bana ne oyo bazotanga te chance ya kutu ndako atika kuna ya toli yango nazovanda kuna place ya kovanda eza te baolanda yo na bato ya bonne foi bao bakoki kosunga bato ya village Kidada olobi nini mpona bango pa bato nini bato baolanda yo bakoki kosunga yo olobi nini mpona bango fo nazwa biloko na ngai wana nyonso oyo ezikaki awa basani na ngai biloko na ngai nyonso fo ezonga yango nabokolelaka bana na ngai neti boye naza doke soki omoni nga boye kaka de maputa kaka yango natikala nango yango nalata bilamba nyonso na ya mobali na ngai tobanda kovanda kuta zonga ne ngungu biloko nyonso ezika. Merci beaucoup. Très chers internautes, bomoni ba visite au Sali, toza précisément awa na village Kidada. Na vidéo avant dans le bas qui tourne na territoire Mbanzangu, mais pour l'instant après qu'on a une information, ils ont un territoire à Songololo, bazo sengande bazo na territoire Mbanzangu parce que na temps ba koko bazo na territoire ya Mbanzangu, mais et ça qui que bazo na territoire Songololo pour bamona ki Songololo eza pembeni par rapport au ya Mbanzangu. Présentement bazo réclamer bazo na territoire ya Mbanzangu. Yango moni ekaya ki ba incident o esalamaki na mboka auto visiter eloko ezosala ke bateka mabele ya contre oyo eza na ba minéraux eza na awa na katikati ya mboka oyo Kidada village Kidada en danger parce que ben filtré ben civique non identifié ba sombi ba terrain ya makasi oyo touti kotala botali yango pe na ba vidéo ensemble toute la population ya mboka Kidada oyo ba perda biloko déjà une année surtout comme na mois de juillet une année ba indemniser bango te ba yebisa bango eloko te bakoma kolala en divagation olandi témoignage ya mutu moko quelque ba échantillon ya bateau tozwi
oyo bamonani mpona baexplike bandako na bango kelke ndako na bango ezalaki incendie mpe biloko nyonso ndako bayibaki tokomi presque na suka bato ya mboka bango oyo baza na message oyo bakopesa baautorité oyo baolanda biso par rapport ya situation oyo elekela bango na mboka na bango papa baautorité bazoyoka bino message nini oyo boza nango mpona baautorité wana donc message toza nango yango ya suka baautorité bozoyoka biso balobaki ke tokoki kozonga susu na mboka oyo te avant tozonga mboka tokende kozwa nano mukanda pa chef de secteur siko mboka eza kopanzana boya kotongela biso mboka po toyebi ke soki mboka eziki leta nde mutu alandelaka likambo wana alandela biso yango atika biso te parce que tolingi toyoka ke babengisa biso to baye awa babengisa biso toyoka message ya suka ba construire mboka oyo e renouveler puis tozonga na biso banda lelo donc tozolinga susu kimpese te parce que toza na ba carte géographique na biso au Belgique na kalisi exemple bomoni yango na vidéo donc toza na carte géographique donc banda lelo biso to bandiko malamu chef de secteur ya Ntimanzi abanda koya kosala na territoire ya Mbanzangungu do yango kaka tozalaki nango kimpese tomona bino lisusu te ya suka te yango depuis 2 heures de secrétement bango na kana bango bavanda kimia mais quand mususu bazoteka s'il vous plaît vous pesa ba détail ya bien bazoteka babele déjà bino boyebi te basombi déjà une grande partie donc ndenge tozaboye mabele zotekama biso ba ayant droit toza ba nkolo mabele toyebi mabele yango te mais bazoteka biso ba mabele vaguement kaka ndenge wana mabele tekamaka te donc ndenge toza boye bolandela biso parce que mabele tekamaka te toyebi ke kota Mbanzangu bateka déjà mabele l'état azwa relève ya kozongisa mbongo wana na Kilumbu pe bazongisa mbongo wana pa ba ayant droit donc bazongisa mabele wana donc oyo nyonso ayebi ka sombaki mabele yango asimba lisusu te tomona ye lisusu te parce que mabele zana na conflit jusqu'à nouveau l'ordre so makambo esili nde bongo tokoyeba nini tokosala parce que présentement bozolo na pété parce que bazamba tomoni batu bondenge tozaboye tozolo na pété do babilange zo sala maté bazamba déjà c'est batumbi donc na ba cimetière tout cela do nyonso zo sala maté donc photo nyonso balongola donc nyonso kobuka donc tala na sauvage moko bazo sala donc yango wana to sengi l'état talela biso likambo partout bino bozali. Chers internautes, bato a bonne volonté famille nous bazo babomoni bilamba balati eza bilamba o bazana bato a bonne foi toana basaki ya bilamba ba valise ya bilamba oyo sepeli osunga libota oyo ozui video oyo ekweleli yo oyoki pasi osunga bango na elamba na lipapa ya bien ne loko ya bien po bakoka kolata tala malili tokomi na saison sèche moyen ba se couvrir bien ezate ezosala pasi pe ezosala bien te bilamba malamu ezate yo zana bilamba obomba ozana bilamba olataka sute ozana bilamba soit olinga ko kaba sala koli numéro na biso za affiché na ba écran wana obengi biso tokoya ko récupérer bilamba wana pe tokoya ko pesa bango po bako ata ko se couvrir bako ata ko changer na ya bana mikie na ba mikolo sala koli ko hésiter te benga biso tokozwa koli wana pe toko komisa ngo pa bato oyo bazana ba problème ya biloko po ça fait très mal. Chers internautes, appelez biso en plus bazana banda ko kovanda te bazo luka ba place ba kende kovanda tozo kende sko kota ba cimetière pour to clôturer émission na biso ya lelo. Merci. Comme ça wana comment na sika tongo ezali ba filmer ka ko po banzeta manga tout photo ni surtout oyo eza banzeta manga ba fruit o batu esengeli balia forêt oyo banda awa tikuna do tikuna penza na kati ya madimbu tiala mosala bazo sala biso etankeke osano ayant droit te tiala misala bazo sala biso to ba mzeto bateki po basa ba fulu makala basala ba fulu makala bateka makala na bango oyo eza bosquet bisika ba ancêtre na biso bakundamela baza na kati kuna mwaito koma kuna ezate eza bosquet do bisika ba ancêtre bakundamela mais bazoye ba valeur ya boskango te donc c'est ça yango nde to yeli awa poto la kisabino po bomona pe bo mais ma message partout
na sabotage oyo bazosala. so bateki. Bon, koto nanu toyebi te soki bateka soki ndenge Koto nini pe mais bino. biso kaka presque. Bateki côté minéraux ezali. Donc koto nyonso oyo ezomona forêt oyo ebanda tipuna mai moko eza kuna. Ekoya kuna do basilisi yango heureusement koto kutu na tante oyaka ko silika basupprimer yango. Etango bamoni mwa embouteillage ekokota susu oyo topanzanaki bayeko zonga susu awa. Donc nde yango. Donc na banzete ya koya banini oyo. Bakambala. Bamanga. Ba oyo nyoto. Ba ba occupé. Presque bon c'est ça déjà makal non Dans les jours à venir, vous avez un problème avec fruits. Yango wana. Tout le monde est une église. Yango wana. fura makal. Fura makala. Na diamba pesa kuna. Donc kuna fou. Furu wana basali bale bafunike. Donc na diamba pesa kuna obalonaki. Nyofu. Aletiala kaka biloko aboye vraiment. Nani akosepela nango? Hein? Nani akosepela nango? Ava. L'état tale la biso likambo. Merci beaucoup. Moni for do filmant. Forêt équatoriale. Sawa. Oya biso balongola photo zanga liboso place wana. Na suka na subi. Biende bikolo mkonzena na bino. Oyo nde ikutu azaleki par rapport oyo akundama kuna. Oyo abotama na 87. Akufi na 87. On a kuti marabushe na abotami. Nano abotami te. Marabushe oyo. Ko cimetière ne bali bateka. Ça c'est pas ça. Très chers internautes, merci parce que vous avez Kébélé Kolandabiso partout dans le monde entier. Kolandabiso à Paris, je profite de l'occasion de saluer toutes les personnes au Kolandabiso à Paris, au Kolandabiso à Belgique, au Kolandabiso mon vieux la Belgique, na personne Mambo Tébélé, merci pour Nabakoli. Merci pour Nabakoli. Bavé nanga tout, na pebino Mambo Tébélé. Toyaki na village Kidada. Eza na territoire ya Songolo, la province ya Congo central, dans le secteur à Kimpese. Ici, Kawapi, trouble, et ça depuis l'année passée, le 12 juillet. Le lot déjà, tout est au mois de juillet, ça une année. Banda Kubatumba, Biloko Baïba, Batubatika la éparpillé, basé sur la place à Kovandate, il y a des autres des entre les deux clans. Baza Bandeko. Moi na papa leki na moi na papa kulutu. Après koyoka baso bazana bango bandekote. Moko aya ko infiltrer akoma lokwa ndeko na bango mais yende siko akomi ko teka ba belé akoma teka bisika to utu komona ba minerais mboka na biso Congo central esike ezali ba teki déjà na ben civique moko non identifié oyo ba mninga ba yebite ye ateki sans consentement les autres. L'état congolais boyebisa ki biso ke mabele ya Congo central eza ya ko teka te. Mabele ya Congo central eza ya côté kate yango lelo tozozwa ba infiltration. Toza na posa bozula biso solution pour na mboka na biso Kidada na territoire ya Songololo, province ya Congo central. Bateki étendu ya munene. Bolandi ngo na ba vidéo. Place bateki minéral makasi zawana ekosunga na kati ya province ya Congo central. Ba comprendre que minéral zawana yango moni baye ko sombango. Ba osala ba entreprise place. Oui ba osala ba entreprise mais ba corps ba sina accord mon côté na ba to ba vana na mbokana. Donc eza en danger, mboka o eza en danger. Yango lokwa tozo bo infiltration yango yo bozo mona. Tozo lo ba mboka na infiltrer pour que to soit solution. Pour solution partout pour la biso. Pe lisusu population a réclamé. Ils ont battu belé baza sune lamba olata te. Bana ma papa olata te. Yo za na ma papa. Oza na bilamba osa na ngo eloko te. Et tonda belé ba valise. Soki moyen ko sunga population o ezali
c'est langa koli numéro nanga eza affiché na ba écran nazalaka 24/24 na numéro na WhatsApp même na Facebook Instagram nanga eza ya kofungama TikTok nanga même lukanga na bani nyonso na okutanga komelanga yebisanga ke koli nanga eza place boye soki oza na Kinshasa ofutela ngo transport et na Congo central so oza na Matadi ofutela ngo transport bisika mutasho obi okeka na shoti na nani obi koli nanga yango na otindela batu ya village Kidada papa soko moni bango esalo pasi yo za na ba valise ba sac ba stock olataka te e batama nango na ndako tindela bandeko na yo bénédiction ba arrachaka ngo arracher bénédiction o ekosala bien population zo souffrir okuta mpe na sucre mungwa est-ce que nous sommes pour yo sunga population toi na ba riche na mboka na biso mbongo to bebisa ngo na ba concert to bebisa ngo kosoma ba bia concert au lieu to aka ko sunga bandeko na so ba na souffrance batu bazo souffrir je vous dis Tambola au comprendre combien la population congolaise souffre, surtout dans le village au moins la souffrance, ça fait très mal. Merci à Mardoché Mananga qui nous a réalisé, merci à toi qui nous a donné le temps de nous suivre. Donc restez branchés à Marinon Nzebo TV, comme la biso, contactez biso sur notre compte YouTube. Pour s'abonner et belé na Marinon Nzebo TV et puis pour comme la biso na WhatsApp na biso, ba message na bino et comme la biso peut to rozongo to sepela. Merci pour la brancher.